Bonsoir, bonsoir, maman Nanga. Lelo na yeli bino awa. Na lika na yeba. Na kati ya boutique na bino, la maison de passage na bino. Ce qui va produire vraiment au ezalaka awa. On peut présenter biso produit na produit et puis on y a biso ba utilisation na ngo. Bonsoir, bonsoir toute la famille aussi. Le bino savon Ombia. Ombia na biso eza original. Eza Ombia outil Allemagne. Eza lokola ba Ombia misusu wana te bateka na Libanda. Ya biso eza vraiment original. Ce qui tout allait bien, Ombia oyo eza Ombia. Eza savon liquide basukolaka na ngo. Ombia na biso Allemagne eswanaka ta. Etiaka tentira bien. Eswanyaka vraiment soki osalela ngo ekotya tentire moko ya bien. Toye lisusu na oyo eza anti-âge. Poto boya ki vieillesse. Po lelo tomonaka bato ebele basala batube basala baproduit batampo ebeta mpe bamama wana bazalaka na baethiopie wana. Toyeli bino anti-âge eza naturellement. Ezolongola baride, ezolongola batache, ezolongola batache noire batampo. Ah bon? Ezolongola yango. Eza vraiment na prix moko abordable. Produit na biso eza ba chalinate, eza ba dépôt pharmaceutique te, et outil na Allemagne. Tozoteka ba produit ya 100%. Maman eza vraiment intéressant makasi, c'est ça la prix. Ah, prix abordable. $10 seulement. Donc si vous avez $100 à 10. Oui, tu as $100 à 10. En tout cas, 10 mois, il y a peut-être 6 mois. La question de la casse de ça. Maman, il y a un problème de bon à fongola yango. Omoni. Eza naturel. Eza naturel. Bah ça on a produit naturel. Eza te que to somba type oyo to tia to sobi type to mélanger ne ba mususu ba sala ka mais ya biso eza 100% original. En plus les autres traités anturide yango. Bah le bien beau tisarna ba peau hein. Oui. Le bien na sana rese beau tisaka na ba peau. Beau tisaka. Eza penda eza traitant quoi. Oui. Et traitaka. Ce qui est traité des anturide, cancer de taches noires. Eza yango penda. Si conseil mutalinga je pas naza intéressé ni na yango. C'est mutalinga Zwabino adresse na bino ezala wapi? Tozali juste pour nous soyebi marché correct. Marché correct. Oh okosoko utilemba okozwa bis ya Victoire. Okiti na Victoire otuni marché correct. Soko uti makala okozwa bis ya Victoire ezalaka presque partout. Na marché correct. Quartier Matonge. Commune de Kalamu, avenue Irebu, numéro 137. La distance que côté Kakamutongo de la musique à commande à l'une. Oui. Livraison est à domicile. Si na banda kuna bien. Livraison est à 5 000 francs. 5 000 côté côté katina. Si nanda kuna yo. Et pour distance au Kozala, livraison est à 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. En tout cas vraiment merci na sepeli et après na moni lisusu awa. Toza na stick na biso ya Nivea. Na moni on dit oh et biso da nouveau modèle. Ya ba misusu ezalaka. Oui, bonjour la famille. Na eko présenter bino kaka produit oyo. Produit oyo ezozongisa gêne. Okoki kozala ta misusu za na 50 ans mais bato bazomona lokola mwana ya 20 ans. Produit oyo eza produit ya sien. Eza bio. Et puis, les produits na butu. Produits ezolongola ba ezobotisa d'abord misuli na elongi. Ezolongola ba tampon, ezolongola ba ride, ezosala gêne. Donc produit oyo mama bijou azanango. Ezanango pe mingi te. Et yaki vraiment sur commande. Tozanango na boutique na biso na maison de passage na biso oyo na Matonge na Irebu A37. Tozoteka ngo na talu malamu na talu muke eza kaka na $10 seulement. Oyo emballage nango na bimisi na kati eza lisusu mingi te mama bijou lobi benga ye ou bien leka kuna o commander produit na yo.
produit oyo ezo senga te kaka ke o il faut la pembe, il faut la soki mwindu, non 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 non, eza penza pona ba po nyonso. Otia ye na butu, osukoli na nzoto na malamu, na nzoto na opakoli mafuta na opakolaka, oyo ozwi opakoli na elongi ezali crème. Ezali crème. Ozomona na kati eza crème, ezali huile te, eza crème. Eza vraiment ko nourrir, eza ko nourrir elongi bato babela ba tampon, bato bilongi na bango ekoma sec. Ezobotisa po ya sika elongola o baride. Donc ezongisa vraiment gêne parce que ezali na basali yango na fruit oyo tobengaka yango grenadine. Donc eza wana eza vraiment produit malamu. Mama Bijou nazo conseiller bino soki nazo loba na bino boyese kinga mo na yebi nga moko na salelaka yango. Mama Bijou azala na baride te. Mama Bijou abimaka lokola mwana 15 ans, secret nanga yango. Benga o commander produit na yo. Eza pe déjà na ki, eza na boutique na biso, eza na Matongi na Irebu A37. Tozo nazo zela yo ndeko otala vidéo oyo pona obenga Mama Bijou pona ozwa produit na yo. À part yango tozo na ba ombia ya savon, ba ombia ya mai, tozo vraiment na biloko belé. Oyo ekoti na katikati ya boutique na biso, toza na ba parfum ya modèle na modèle, toza na ba stick, vraiment toza na biloko belé. Yaka visiter boutique na biso na Matongi o kozala jamais d'ici. Benga Mama Bijou pour na produit oyo, en tout cas kozala jamais d'ici. Et puis produit oyo, Mama Bijou alobi eza lisusu mingi te. Benga balasima to kotinda yango ba pièce ebele parce que tozu ba commande na bango, to commande nango ebele. Koloba te ke soki na sombi yango esili na kozanga esika ya kosomba. Non non, Mama Bijou alobi eza déjà na nzela eza koya. Commander ko produit na yo, somba ta 10 carton na yo obomba. Mama Bijou alobi na écart kaka ya 6 mois ya 3 mois en tout cas bato ba kobunga yo. Merci. Oui, maman bande ko expliquer pona oyo. Oyo eza stick Nivea. OK. Soki totali bien Nivea oyo eza nouveau modèle. Po mususu wana ba Nivea ba misusu basalaka wa tomonaka na banzela, so disons ba bilokos. Ba komaka awa 42 heures. Au moins, il y a na 72 heures. Wow. Eza Nivea ya marque Sika euti Allemagne. Eza babiloko sur la te euti ba côté misusu wana. Il y a biso eza original. Eza original. En plus prix vraiment abordable. OK. Eza kaka na $5. $5 ya pamba. Ngana ka sango za $10 non? Biso $5 ya pamba. Et vous savez, il y a 48 heures. 72 heures. On a dit 72 heures avantage. Ce qu'on s'allait yango. Et la rappel anti-transpirant ko toka te. Des abats qui sont au tableau de Kelima et la bilamba. Et ça la kate ça anti-transpirant. Wana et ça la kate. Ko toka te. Ce qu'on tient au banda tongo au bolé qui s'ajoute. Au relais qui s'ajoute. On a 2 ou 3 jours car on a commis. Oza à l'aise. OK en tout cas. Et ça a $5 ya pamba. Bon, ombia na combien? Ombia pesa na $5. Ba voisin ba kosa ka biso. Oh ombia ya bango eza ba bilokos. Oh ombia $10, $15 biso ombia na biso. Mais eza médical hein. Eza médical. Il faut zo ombia eza médical. Eza ka na $5 ya pamba. Espace chez Bidor. Prix eza abordable. To débordant ba prix te lokola ba voisin wana ba bilokos wana. Na tout pas na nzini bino maman. Eza na montre na biso. Eza nouveauté. Eza ba montre te ke o eza ka bagambela. Vous êtes kana moni ba biloko ba cosmétique, côté kate ba montre. Tout est kaka na bilamba, na ba short, na ba sandales pour enfants. C'est que na zonga deuxième fois na filmer au pays sur oui. OK, na ko zonga bien na filmer biloko. Eza na montre na biso, montre oyo eza na gourmette. OK. Montre olati montre na liboko oyo olati mwa gourmette esalaka mwa bafille ya poids bafille ya kilo bafille ya tiktok batiktokese boza soki boza so olata montre te sopi yo montre na combien? Montre $5 ya pamba eza montre zandu te bamisu bakomaki zandu na commerce sombi montre à 3000 aye. Vous avez une montre à $5. Vous avez une montre $5 et outil allemand. Vous avez une montre allemand. Ok, en tout cas vraiment. Et puis, vernis, la monnaie, vernis.
tala ba vernis. Waouh. Soit emballage. Moni. D'accord. Moi si balobi moi vernis quoi. Oui, oh, oui. Bana ina be otanga vernis. On a bien ba permanent. Ba vernis permanent mana bazoko sabiso, chama vernis moi tala oh soko chango. Ozala de cité. Obimisi ya yo pesi bango batie. Batie yo. OK. Et ça la prix sur l'année c'est nos prix abordable. Loba maman. Il a $3 ya pamba. Ah, dans ce on sont bébélé kasi. Tous sont bébélés. Au pire on a $2 non zolanga $2 à pamba. Maman a dit que zolanga 10. $2 ya pamba. Encore sont ba fio balinga ba rouge à lèvres. Ba fio oh nga chaka make-up. Nana sona ba inviter nga la mariage. Na talo make-up. Yango liboso. T'inquiète pour ça. Tout le couleur. Oh nga la linga comme rouge ya gambela to so cheka omelige longwe. Yango te. Ota l'emballage. Ba ya ba ke uti côté kuna. Ota l'emballage hein. Bomoni rouge. Et d'ailleurs ba to fongola te pour ba voisin bolinga ba kata la combo. Bota la kabo. Oh eza rose nango ya ngedingeni. Na linga rouge makasi kana mbebo pesa ezali. Netinga linga ya makasi. Makasi OK bomoni. Wow, bomoni hein. Oh nga linga rouge pâle. Et pesa makasi te ezali. Bomoni rose pâle yango yango yo. So chango. Ba linga ba make up makasi te bote makasi te faut c'est là rouge. Tout n'a combien? Costé pardon. Ils ont pris mon pied. Oh, bateau yoka. Oh, ils ont $2 ya pamba. Ah, c'est quoi ça là? $2. On ça la bombe non, yaka. Comment on a fait un téléphone yaka? Adresse Urebu A37. Wow. Référence marché Coët. OK. Matongé commis de Kalamu. À part boutique maman, vous en avez là. Dans une maison de passage. Oh, on a outil ba Congo, na olukisika olala. Qui paraté. Oh, on a outil Paris. Tu as la maison de passage awa. OK. Ba chambre na biso prix abordable. La maison de passage na biso. Ha. Ba chambre ba combien? Ba chambre na biso. OK. Si na biso degré na kati kanu. Si na biso prix au camp moi mon dit matin mais faut na biso yo. Pas kaka baba ban chambre na biso bandika na $20 ya pamba. Ba biso bozarati na ba 15. Oh, ceux qui ont un séjour et bien comme nous maman nazoya. Non ça la 30 jours, non ça 3 mois. Voilà pour quitter. Total avec qu'il y a enfant dans ton kit c'est lieu tu n'as $15. Wow. Eh pardon, on a pas de quoi loger ka abattoir. Oui, il faut y a. Tu vas faire 2 chambres. À part maison de passage. Oui. Rosalie ici sur la ligne. On a un restaurant chez Bidor. Ouais. Tozana restaurant na biso. Là ba nyonso. On a na uti poto no liaka tige ezali. Non ya commander gâteau là. Oh, tout. Yaka kaka oh maboke ezali. Tolambaka nyonso dongo ba biso ka tolambaka. Restaurant la biso bokozala de cité tolamba bio lokola ya na restaurant bo fongola journée na journée et puis restaurant na biso to fongolaka de lundi à dimanche pause na biso ka jeudi to sala kate tolamba ka c'est que jeudi to reconna barado. Oui jeudi to restaurant na biso tolamba ka nyonso koluka ezali. En plus pe prix na biso to lambelaka soko taka na 5000 au lieu tonto sona biloko 5000 francs 5000 francs kaka. Et ça la valeur à combien de dollars? 5000 francs $2. Wow, bozoyo ka $2 osundoli biloko oso hamburger moko osundoli biloko olie osundoli e biloko kuto tiki pe otelinga penza loso na madesu otikela musulu oh loso pona madesu to madesu to fufu na fumbwa oui to makaba semoule na makayabu nyonso ezali en tout cas vraiment nango alambaka awa mutalambaka na restaurant na biso Aza la gérante Nadine. Maman Nadine, ah, okay. Oui. Maman Nadine, biso aleki maman seka na olamba. Okay. Alamba kito, mutatika kolamba na défaut. Eza maman Nadine. En tout cas, et yo kani maman, oui. Nazio penza ta makasi. Ah, vraiment ce mutoye ko vendre pas na bino.
assurer bango nini sécurité eza makasi OK pour la sécurité na bino t'inquiète eza vraiment assuré maison de passage na biso koye séjour oza vraiment na repos OK nde boyaka repos awa boye kopema la cune bokoleka awa bokozala vraiment na repos dérangement te courant na biso courant matongi eyebani kendaka te bougaka te toa na mai toa na citerne monene mibale likolo au cas de coupure ya mai mpo ezanga te na kini citerne na biso erenforce biso ka 2 ou 3 jours ezo renforce biso au cas de coupure ya électricité toza na groupe électrogène na biso eza wana ezo na groupe électrogène na biso eza wana soki boye séjour abokozala de cité moni mpezanga na bakotindela bino baklie ebele oui nyonso to nalingaka eza awa so moto aye aza nde na mposa kolamba te akolia na ye so moto aye epa na bino abosani o dodora o abosani o savon abozwa abosani verre parce que ça se fait eza un jour mo nga nabungisa vraiment 10 kilo na ngai ya basous-vêtement totekaka basuki na boutique na biso robe de nuit ezali cinglé ezali sous-culotte soutien chemise gare ezali bachemise ya batonto ya bien kilo wana balingana bango trop kato te tona bachemise moko eza awa prix moko abordable en tout cas la sepeli parce que nga nayebi vraiment biloko allemande ezala ya qualité en tout cas bandeko nyonso surtout bazotala bino nayebi ke bakobenga numéro tokoaffiche na se oza na besoin ta biso ya contact ya baplace na biso numéro tokotia na se en tout cas ndeko mpona kosukisa nkombo na yo nani se présente un peu yo oza moko na kati ya bato bazosala na kati ya compagnie ya mama bijou nkombo na ngai Percy Mia Mulumba nasalaka awa nasalaka awa nakati esiko espace chez Bidor et pas maman bijou donc ce moto alingi amona yo aye akozwa aye awa o moto alingi eloko akomande numéro ezala wana tokoya kotikelo livraison ti liboso o nafandaka na masina tokomaka ti kuna crème épilatoire mpe kotekaka awa totekaka bacrème épilatoire banaomi te ya balea en tout cas, à la prochaine fois, tu vas la chemise, tu vas la chemise. Oh, ma ligne sur la fête d'Angaï. Ah, tu as un espace. Pas mis sur la fête Nandaku. Parce que la fête Nandaku, mi ba commencer la fête, ba louer ba flat. So ko commencer la fête na yo. Oye awa. Toza na mini terrasse na biso awa. Tu ka masanga ni. À la prochaine fois, ce qui voyait. Nyonso bilamba nyonso o nga losa anniversaire na whisky to teka ba vin ya qualité ba oya ba gambela te ya qualité ba whisky allemand ya qualité to teka ba whisky ba vin to teka vraiment nyonso o nga lingi na mela shisha na mutaza ya besoin ça la fête aye na ye akoki mpe kosomba biloko akomela awa akosomba masanga na biso topesi ye aponi chambre to ndako tozala na bachambre te mosu okanisa chambre kaka na douche tozali na bachambre nalingi nafa na 2 chambre salon na loue ozali nalingi na loue chambre moko ezali bachambre na biso tu eza climatisé. C'est ça, c'est important. Oui, exactement. On a climatiseur. Tu sommes pas ventilateur. Pour nous dire qu'on a climatiseur. Ah bon, il y a un ventilateur dans la chambre. OK. Tu as un mini frigo dans la chambre. Télévision, écran plasma dans la chambre. Ce qui est en tout cas, la CP du maman, au lobby fête anniversaire et que vous allez combien de personnes vous avez loué place. Ah ouais. Oh non, c'est moi 8 personnes, 10 personnes en Ayaka. Côté comme masanga nyonso na primo ya se. Na biloko akolia boye kolambela bango ba traiter. So na to sala ka maman Nadine zawana. Oh non, c'est anniversaire na ngai awa. Oye kaka tokuta iso na maman la gérante na biso maman Nadine. Azali wana to sobololi opesi mbongo to lambeli yo banzungu basani ya biso. Yo ye kaka masanga to na batu na bokoti.
fête na bino ebandi. Et ça vraiment important maman na sur le bignoso. Donc na ebi kimbala simana kozonga lisusu pona ola kisanga bilamba la bino bote kaka. En tout cas grand merci ndenge ya mbinga na sepeli makasi tam suzo na eloko kokosu kisa micro siko eza ya yo. Repesa moi quelque batumbote maman bijou azawana akoyoka ona poto. Oui oui. Merci pour la parole. Na pesi mbote mingi. Na la patrona. Bidor. Bijou. To pesi ba mbote mingi na o sala biso. Patron boy to zui wapi. Na pesi mbote na la gérante. OK. Maman mte wa munene wa supporta biso maman Nadine. OK. Na pesi mbote na maman Pélagie. La gérante na biso mususu yewana maman Pélagie. La femme de décision. Femme dictateur. Waouh. Yewana to pesi mbote. Na pesi mbote na collègue na ngai Roger. Na pesi mbote na collègue na ngai Merlin. La pesi mbote na bino nyonso bofandi ba tiktokers nyonso. Na pe notre tribu d'honneur bofanda na wana. La pesi mbote na mon ami, mon collègue Finéance. La pesi pe mbote siko zali. Pose la de cité. Espace na rappelé pour rappeler nous en souka kaka adresse muto se bi marché correct. Ce qu'on outil partout plus la victoire ezala comme la victoire. Autour du marché correct. Ce qui au moins marché correct avenue Irebou. Numéro A37, quartier Matongé, commune de Kalamu. Na kasote mama nanga, soki na timkaza na aéroport, azana difficulté tam sur aéroport awa. Bosala ndenge ni. T'inquiète, on a bon test na biso awa. Donc délégué test moko, aké kozelo avant que tu quitte ordre disponible wana. OK, kozela na aéroport. Akwana mutuka e kozwa yo na aéroport. OK. Aye no tu recommande de passage na biso. En tout cas parce que batumi babanga kazo kitaza na mutute yango na tuni question. On a vraiment merci beaucoup maman. Merci na zu vraiment ta ebele pour na sola na yo parce que ça la bande ko batindinga ba lobi non. Sans boutique bidor biso mobulu kende na nota la ba nouveauté nini oyo baza nango comme ba produit. Mais nga na moni na vitrine na bino na moni ebele oyo présenter eza moke mama bijou na ebike na kosalisa ba film mosusu naza nango ya biloko baza nango ebele na kotiela bino awa parce que oyo ba présenter biso eza nyonso tuke oyo bango baza nango. En tout cas à la prochaine tozongeli bino lisusu. Bye. Restaurant Bidor na Matongé Irebou A37. Waouh, ya boye bazi wapi.